Kinshasa na biso réalité ya banaki réalité ya banaki réalité ya banaki no Buyukite bukuyoka kaka Kinshasa na biso kin eleki partout KNB Kinshasa na biso kin eleki partout Kinshasa eleki partout mikolo neza bino pardon Jima sala yolo karatakate ya on a bien yo Jima mukende umela KNB kin eleki partout rien à dire toi na terre envié parce que kin eleki partout et losako liboso ambongo mosanto azate Céline Don Kardasha isongolo bisous bye bana kin ke bana jako zape so kuta nango KNB Telema qui chasse l'équipe partout Jimmy Mukendi umela KNB ko zape te so kuta nango check ovandi Mokolo malamu na balance ya magazine Kinshasa na biso oezo lembate ko informer bino pe ko laksa bino ba vraie réalité à Kinshasa. Tout fond l'édition mokolo lelo na dossier ya Seni Nemi Mwilanya à mettre en garde batu oyo bazo manœuvrer na objectif non avoué pour na ko retarder ba scrutin ya 2023 ba détail na commentaire ya Nathan Siata. Coordonnateur national et Front commun pour le Congo, FCC Nemi Mwilanya, a sali mise en garde na mutu nyonso oyo azoluka ko retarder teni ya ba élection prochaine na République démocratique du Congo. Ancien directeur de cabinet ya Joseph Kabila Kabange oyo asololaki na bandeko na biso ya Jeune Afrique esika wapi alobeli prise de position pe ba manifestation oyo a observé depuis quelques jours contre entérinement ya Ronsard Malonda na tête ya Seni na Assemblée nationale pour la compte ya ba confession religieuse. Alobi boy Front commun pour le Congo alobaka ke il faut ko réformer mboka oyo na ba domaine mingi kutu ba reprochaka biso yango kasi sur likambo oyo ya président ya Seni biso tokotika la jamais kolobela yango to kosalela yango ba débat kasi tozo mettre en garde ba oyo nyonso bazo travailler na kuzu pour na objectif kaka moko ya ko retarder ba scrutin ya 2023 ko préparer ba élection et 5 temps. Donc il faut qu'on mette en place Seni, qu'on enrôler ba électeurs, qu'on planifie ba opération préélectorale etc. Donc eza musala makasi. Oza déjà na mi 2020 pe mingi bazo sakana na montre ndenge abakisaki. Par ailleurs, coordonnateur ya FCC a sengaki na ba institution ya mboka ba organiser ba agenda na bango de manière à ce que ba respecter calendrier ya ba élection. Alobaki ke toza na ba ki régularité ya processus électoral alternance oyo il faut to garder jalousement peto perdre yango te. Pour un rappel esengeli koyeba ke Nemi Mwilanya alobaki déjà na presse depuis le 9 juillet 2020 oyo ke FCC ezali impliqué ni de près ni de loin na processus oyo et commission Ronsard Malonda président ya Seni. Donc batika kokotisa bango na makambo wana pe bakotika la kobeta lisolo yango te mais kasi bango basengi kaka na bato oyo bazali ko gérer ba institution ba organiser ba agenda na bango po bazali na droit ya RRT élection en 2023 il faut ezala Kinshasa et l'équipe partout. Na communiqué moko parvenu lelo coalition Lamuka ba confirmé teni à marche na bango lundi 13 juillet 2020 na étendue à territoire national pe ba dévoiler en même temps ba itinéraire prévu pour na Kinshasa. Itinéraire ya liboso ezali des bonhommes Shell tina esplanade triomphale ba commune na entité concernée ezali ba commune nyonso ya Tchangu Moamba Makala na Inikin. Deuxième itinéraire wenzi abayaka tina esplanade triomphale. Ba commune concernée ezali Bumbu, Selemba, Ongiringiri, Makala, Bandal, Kala, Mungaliema. Troisième itinéraire rond-point Wileri tina esplanade triomphale tout en respectant ba geste de barrière c'est-à-dire Mutuna Mutu à la Tamaskanae. Na marche ya lobby ya UDPS quelques dérapages et salamaki na ngambu ya police pe côté ya ba manifestant reportage ya Hervé Zaka na Nathan Seata. Marche ya IDPS oyo et salemaki lobby na Kinshasa
pe na quelques villes ya République démocratique du Congo ndeti na Lubumbashi kuna pe ezalaki somo malgré que police apanzaki bango kaka à coup de balle pe ba gaz lacrymogène na Kasumbale sa ndenge moko population ezalaki na terrain malgré interdiction ya bakondi. Kasi awa na Kinshasa nde ezalaki mbutu ya kosakana te pe constat ezalaki bien te po na ngambu ya la police musala esalamaki ndenge elongo banaki te. Selon rapport ya ba organisateur ya marche balobi ke 3 combattants bakufaki na ba balle perdu pe ebele ya batu bazokaki. Mais lisusu la police akomaki kolanda batu tina bandako ndeti awa bozomona la police akoti na lopango oyo toyebi te soki marche yango ezalaki ti awa bakoti babuki ba porte ya bandaku ya batu bakoti bayibi biloko. Vraiment la police oyo ezali censé ya ko protéger batu na ba bien na bango, mais yemoko lisusu akomi koyiba batu ko kamwa. Botala ndeti awa ndeko oyo azali wewa. Botala ndenge bazo kotisa ye maboko na poche na ba policier bazwi nyonso pe batikali ko bwaka ye bakei na bango oyo esalaki pasi makasi. Police oyo azali censé ko protéger tala makambo akomi ko sala. Vraiment général Kasongo tokanisa ke ba policier oyo bakozala pini po ete ya misusu oyo batikali. Kasi côté ya population pe to constataki dérapage ezalaki makasi ndeti awa na église ya pasteur Soni Kafuta na Sendwe. Ba manifestant ba sakajaki église oyo ba buki ba vitre nyonso to ebite soki pe ezalaki kaka na compte ya marche pacifique to ezalaki règlement des comptes. Vraiment, nous avons condamné le comportement barbare oyo et salami leloyo. Semble-t-il que babandaki koleka pour une manifestation politique koboya président ya Seni, mais balongwe na objectif na bango ya koteleme la président ya Seni baye ko panzanda kwa Nzambe. Nda kwa Nzambe eza esika oyo biso toyaka kotombola Nzambe, kosambela, koteya mapoto sala édifier, mais ça m'étonne au romona ba marché bazape ba chrétien mais ba yeko baby satan plein Nzambe pe nazo condamner comportement o ezalaka chaque fois ceux qui batu ba manifestation ba komi na Sendwe ba yaka kaka ko attaquer église ya pasteur Soni et salami na 2011 et salami na 2018 comportement oyo biso bana ya matonge biso ba peuple congolais biso ba kinois to lingi yango lisusu te ceux qui boye marche na bino bo le kaka pasteur Soni aza politicien te pasteur Soni aza pasteur yé asala la politique té ba manifestation na bino pourquoi à chaque fois bolingaka kaka bo bebisa temple ya Nzambe bo diffamer temple ya Nzambe boye ba bino bo sala ba biloko oyo kanda ya Nzambe eza likolo na bino parce que c'est même pas la première fois liboso bato basala yango za bato ya MLC tant on a président oyo bango soki na zela pouvoir basala le remonter siko président Fachi azala na pouvoir ba partisan na basala biloko oyo comme on le dit que tout ça état de droit on l'a dit papa na tuna mutuna boke tuna bino bato botanga mi nga na za mondi na Soni na gouvernement nga bino nde bokendaki wana pasteur ezalika moko Soni Kimbangi sezalaki catholique ezalaki musulman ezalaki protestant ezalaki donc bwana nyonso bazaki ba pasteur te donc pasteur bino bomonaki ya ko buka église ezalika ya Soni na 2006 bobuka ibiso bolembongo biso bandimi bobengaka bolobi a pasteur abasi biso to ndimi tokenda ko luka mbongo poto to église na biso gouvernement Kabila apesa ki pasteur biso mbongo te ni ya fati na réunion basala kana oui confession religieuse mutana ko présider yango eza cardinal Fridolin Ambongo o pa yaki na candidat pe oyayi mais parce que candidat a échoué yango tombe ba conséquences nyoso monsieur cardinal a yebaki que il faut que la réforme ya Seni avant que na élection ba animateur à Seni mais pourquoi qui na candidat Yom te posséder réunion et puis ça qui est grave encore prière et clôture mutana cardinal Ambongo et comme elle a signé ba procès verbaux à s'excuser que non il y en a beaucoup ndo ba na réunion mais à ça dit prière à clôture un homme de Dieu mais c'est grave église ya Nzambe ya Soni Kafuta te biso bandimi nde totongaka église na biso malembe na ndenge telemi bwe banda babuka ngo depuis 2006 siko na mbongo na biso pasi tozotia ba action bazotongela biso église ya biso bango baya kobuka
baya kobuka église na biso nzamba s'en charger na moko atie liboko ne awa de génération en génération ba mona bolamu te. Quand on touche à une église Sony Kafuta n'a jamais fait une église. L'église a commencé par la croix avec Jésus-Christ. C'est-à-dire les gens s'adhérer à la vision de Jésus-Christ, point barre. Et la politique, tant qu'on va s'en charger dans l'église, nous sommes en train de désacraliser les sacrés. Et ça nous attire la malédiction. Awa pe na siège ya PPRD o ezalaka na Sendwe ba manifestant ba bandai kobuka yango to yebite e komi nini to kanisa ki ezalaki marche pacifique ya kobuka boye mabe makasi. Chance kutuke ba kondi ya IDPS ba comprenaki que situation e bandaki ko dégénérer ba zongisaki ba manifestant na base malgré ba kondanaki ba acte ya la police sur ba manifestant pe ba sengaki démission ya ministre ya intérieur Gilbert Kankonde o yazali pe moko ya IDPS ndenge awa secrétaire général Augustin Kabuya azoloba. Kasi babomi 3 personnes na kati na biso. Pour ne pas occasionner un bain de sang, ok? Biso toza parti au pouvoir, parti a été de Félix Tshisekedi. Maintenant, nous disons ceci. Écoutez, ils sont en train de tirer. Nous allons réclamer le départ du ministre de l'Intérieur puisqu'il vient de l'IDPS. Où nous allons mettre la sonorisation et vous passer un message fort. Vraiment, toko senga na bakondi ya la police prochainement makambu ya boye et ça les maté. Normalement la police il fallait encadrer ba manifestants pour ezalaki marche moko pacifique. Kasi ya ko profiter na sima ko sala makambu ya boye eza mabe penza. Bino pe ba militant ya ba parti politique na bakondi na bino et sengeli botika ko salaka boye ko revendiquer ezali droit constitutionnel mais epesi bino nzela te ya ko buka to ko bebisa biloko ya batu wana ezali susu marche pacifique te et komi eloko mususu il faut que le yango kombo prochainement boyete Kinshasa et l'équipe partout. Ba combattant ya parlement debout ya gare centrale ba lobby après manifestation na bango ya lobby. Oui, en tout cas marche à lobby ya koloba na rosa malonga non to lingi été en tout cas ezala ki réussite munene. Bino moko bomona ki mobilisation ezala ki à toutes les zéniths. Donc tous les Congolais étaient mobilisés. Et sauf que vous êtes déploré parce qu'il y a biso marche ezala ki pacifique. Mais tant que commis na terrain, bakambuto moni, tolobi kaka na la police et sengeli ke ba encadrer ba manifestant au bazo ça la marche pacifique. Mais au lieu que moni to commis sur le terrain, ba li ko tirer à bout portant na ba combattants, ba militants, peuple congolais. En tout cas, ils avaient que loko autorisé ko déplorer ma casse, ko déplorer ma casse et ko sala. Exemple ngamoko il y a trop de blessés. Nous sommes déterminés parce que jusqu'à ce qu'il ressemble à l'onga. Marche à lobby, et c'est là que les gars qui m'aiment, quel que soit la victime ou qui n'a qu'à marche. Mais c'est ça que c'était le peuple congolais à la Kisi, Ndengenini. Oyo akoki ko réclamer droit nae parce que lelo ça c'est un message. La population congolaise commence à se réveiller. Là ba politicien bazwa ngo lokola eloko moko ya blague était parce que c'est eza eloko moko ce message parce que dans les jours à venir et kozalaki l'opération landa politicien landa ko nae parce que tout ce qui se passe à l'Assemblée nationale ce n'est pas pour l'intérêt pour la population mais la population se commence à se réveiller. Alors, si que vous commencez toujours, il y a des gens qui ont voté la loi Moko Boye pour intervenir pour l'individu, la population congolaise est prête déjà pour la voter, pour déclarer démocratie, état de droit, ce que nous avons. Parce qu'aujourd'hui, le problème de Jospin Malonda, c'est qu'ils ont plaire le peuple congolais. Alors, quand ils ont plaire le peuple congolais, on ne peut pas commencer à tuer les gens pour la cause d'un individu. À cause d'un individu, comme Jospin Malonda, comme il est là,
c'est le moment, il y a qu'on se même, il y a qu'on s'incliner, il y a qu'on le baquet, État qui est congolais, pour qu'il a se retirer, il y a qu'on le baquet, pour qu'il y ait écho Tanambo. En tant que combattant, on a Kanda Makash, pour Ndekoana, ceux qui faisaient que les Congolais a démissionné. Quand on a un moment où tout le monde a démissionné, parce que c'est ça la Kanda Makash pour l'ingénieur. Parce que y a ailleurs pour l'intérêt à un individu Kanambe, na moi sinaï. Biso tolingi était, tolingi Congolais ya solo or ya pour organiser élection et vous allez faire bien pour l'intérêt général de la population congolaise. Yango tozana Kanda Makash tolingi était. Il faut avoir une élégance politique à démissionner dès aujourd'hui. Si il y a une manifestation à l'ONU, il y a un récit total. Donc, sur l'étendue de la République démocratique, Congolais a marché, à la question président que nous a ligné Ronsard Malonda T. Ce qui a Congolais a démissionné, n'a pas répété, a démissionné. Accusé na détournement et à fonds alloués à pandémie à coronavirus, était Nilongondo a porté plainte contre inconnu. Plus de détails dans commentaire Oyo. Faisons suite na publication na ba média ya mémorandum moko adressé na Premier ministre signé par vice-ministre ya santé Albert Petit et pa Iwapi Afundi ministre ya santé Dr Etienne Longondo na gaspillage financier pe détournement ya ba fonds destiné na lutte contre pandémie à COVID-19 na RDC. Ministre ya santé Dr Etienne Longondo a sali contre-attaque na tournaye pe a porté plainte contre inconnu pour une imputation dommageable. Plainte yango ezalaki déposé jeudi 9 juillet dernier na parquet général près la cour de cassation na ba avocat nae. Na maloba nae maître Pouloussi Eka Hugues Moko ya ba avocat ya ministre Etienne Longondo a affirmé que ezo circulé depuis quelques jours na ba réseaux sociaux mémorandum moko na ba propos outrageants pe désobligeants oyo ezo mettre à nu na lolenge ya bien te personnalité ya ministre ya santé publique Etienne Longondo client na bango. Yango ba déposé plainte pour imputation dommageable. Selon maître Pouloussi Eka, parquet des alliés na pouvoir ya ko instruire pe na moment ekoya ko déterminer ba responsabilité. Na plainte oyo ba avocat ya ministre ya santé ba lobby ba cause la justice et salama pour que crédibilité na personnalité ya client nae ezala sauvegarder. Na mémorandum moko adressé na Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilukamba na date ya le 29 juin 2020, vice-ministre ya santé publique Albert Petit Biombo a accusé titulaire naye Dr Etienne Longondo na opacité ya gestion financière ya ba fonds o ezalaki destiné pour na riposte contre COVID-19 na RDC. Na kondimela Albert Petit Etienne Longondo a se livré na gestion en dehors ya orthodoxie financière ya ba fonds décaissé na gouvernement na ba partenaire technique. 3 morts et plusieurs personnes enlevées dans la nouvelle attaque ya ba présumé combattant ADF na Irumu na province ya Ituri. Boza ba détail na commentaire oyo. Au moins 3 personnes bazalaki tuées na ba rebelle ougandais à ADF na incursion moko et salamaki 9 juillet dernier na territoire ya Irumu na province ya Ituri. Président et la société civile Yaboga Albert Baseke a lobby que ba rebelle ougandais à ADF basalaki nanu ba incursion na tongo na 5 villages notamment na Mitembo, Kabukeja, Kitumba, Abalako na Mugwanga. Ba pillé plus de 100 vaches, ba chèvres pe ba enlevé 20 personnes, 11 hommes, 4 femmes pe 3 enfants pour na ba memisa bango biloko oyo ba piyaki. Nde vers 10h ba occupé village Mutalingo kuna ba bomi 3 personnes na maman moko oyo atiki mwana ya bébé. En réaction, porte-parole ya armée na Ituri, lieutenant Jules Ngongo, a bengi population au calme. A lobby que ba rebelle oyo bazali traumatisé na ba pression ya ba opération militaire na Beni. Pe ba kozala coincé, ba kozala ata na 1 minute te pour na ko s'installer na mabele na bango. Bazali ba rebelle oyo baza ata na ba moyen te yango bazo piller ba paisible population pour na bazwa eloko ya kolia. Officier ya police a précisé que bakolandela bango tina retranchement na bango ya suka po ba force loyaliste bazali déployé na territoire ya Irumu. Batak oyo ezali kolanda na situation oyo eza à la base ya ba déplacement massif ya population vers ba village oyo ezali sécurisé notamment na secteur ya Walese na Vankutu na misusu oyo est traversé na province sœur ya Nord Kivu.
Na cadre kosunga peuple congolais Beltesco a une miliki ya sika qui rigole avantage et kama partout na ville ya Kinshasa. Beltesco toujours kaka na rythme na ye ya kosunga mabota amemeli bino lisusu produit ya sika tunanga nini ndeko Kerrygold avantage miliki ya solo lait en poudre instantané avec graisse végétale ezali en sachet pe ezali en boîte mususu ya 400 grammes na ya 900 grammes na ba sachet ya mike ndimela ngai mwana mama eza na goût ya kosakana te calcium o epesaka makasi surtout na bana ya mike bakisela yango vitamine APD ezali kotekama partout luka yango na ba boutique ya mike na Zando pe na baligado ya bakoya baveni na bino eza wana mobimba lelo miliki ezalaka lisusu luxe te grâce ya Beltesco na mbongo mukie omeli miliki na yo ya kitoko ya mabele ya ngombe fini bamai ya lobo o mbongo kosoma miliki ezate mwana mama yebela miliki etikala lisusu luxe te ata na mbongo mukie o tolobaki te toyebisi yo ozala besoin komela miliki Kerrygold avantage yango yo bayeli yo eza na goût ya kosakana te meka okokangama en tout cas Beltesco vraiment mosungi ya mabota. Entreprises, institutions publiques et privées, ONG, partis politiques, commerçants, sachez que la communication constitue le socle de l'émergence de vos activités, produits, services et marques. La communication ne s'improvise pas, mais les méthodes et les stratégies de la communication s'apprennent. La mouture ASBL organise la session de formation spécialisée en communication des organisations en 2 mois. Premier niveau, communication 360 degrés, les relations publiques et relations presse. Deuxième niveau, marketing marchand, marketing politique, conception publicitaire et gestion d'agence conseil en communication. Venez apprendre les méthodes pratiques de la gestion de votre organisation avec les formateurs hautement qualifiés et expérimentés. Tosali réflexion sur les critères de recrutement et Moussala, Bakino va réagir boye. Na micro ya miti mafuta na grâce à Nandaka. Tomonaka na ba entreprise mingi to ba société mususu avant ba engagé na musala bakotu na yo niveau d'études nini ozanango population ba réagir sur critères ya ba recrutement wana. Bon vraiment ce qui peut tolandi na kotala ke osalaka licencié tozala diplômé c'est que biso pe chômage ke matapena mingi surtout mingi na mboka na biso vraiment Moussala, oui, tu es bien, tu faut la licencier. Pour les selon catégorie ton niveau, il y a des nayo et comme même on degré pour Moussala mon niveau mususu. Mais Moussala nyon se senglika ba licencier. Bon, pour na wana pena batuana, c'est que baza batu moko pena donc qui bazo tonga mboka te. Pour mboka et tonga makana moto. Moto nyon so azali est-il pour na kosala Moussala pour mutu nyoso atanga mika ate la licencié pour exana pour ça batu bando kombola bakozala batu bando pangusa meuble na bureau bakozala batu bando grancher sécurité tout là et concerné diplôme mikakate ni ba diplômé pe basala na bureau ana capable ba D6 basala pourquoi pas que il faut ba lingara que un licencié pour sala pour ani et bon diplômé musana nini ni négociala yeke pour lobby na ezala bien songo bozui tant azo sala azo travailler ko meme pe na licence asi ça va petit parfois manque d'argent yango ezala yeke fois sur na diplômé ma conseil na opé ces années tiboye justement le kana na lobela yango ya muntu mususu manque d'argent yango ezala yeke akoma licence akoma boya pe muntu mususu aza 26 mais ana mayele koleka muntu atanga makasi. Il y a un qui faut que en considération pour que lobby na épée a bon ça venir na. Bon, pour na banga jeune Moussala, bon, ça nécessairement cause la licencié parce que tout le monde a même là-bas occident kuna même un gradué qui cause l'engagé. Même un diplômé, tout le monde a même la Congo Brazza, un diplômé a occupé cause l'engagé. Mais certes, na mboka na bisonde les autres salaires vraiment pour pas engager plus. Il faut la licencier puis bazo la titre académique mais la voie normale et c'est un licencié même gradué puis regimer ko za engagé. Bon conseil na kopé ça bango eza juste ba mekepe ko valoriser ba diplôme na biso pe. Même un diplômé déjà doit bazo valoriser
diplôme na été rikosala musala te un gradué na monde actuel surtout dans notre pays akoza l'engager te conseil na kosenga na bango mais ba ko valoriser ba diplôme même diplôme à gradué pe mutaki kosala mais tant que bango ba hôtel toujours la licencié et ça l'a vraiment bien te yango tout monde a pe to ya chômage pe ezo mota makasi ba diplômé ba zebele ba gradué ba zebele mais bazo bango bazo tenir compte surtout na ba licencié yango wana ne taux de chômage pe ezo mota makasi donc comme conseil il faut ba valoriser ba diplôme nyonso te okoza licencié te mais eza bon ndenge ya étude na otangeli bakozwa pe na musala ya musu po tanga no mingi te mais ozwi pe chance ozwa musala ezala bongo bon ba entreprise ana bakoma na bango bongo mutu mususu pe akozala na ye aza licencié mais akepe na entreprise bazwi ye pe te bakoma oluka makambo mususu bon ezalaka chance bon bazana ma bato bazwaka bato po pasi eza mingi na mboka bazwa bato batika pe bizaliana ya mabe wana kozwa kaka opoza ka licencié bazwa yo ceci c'est te tokosenga na population par rapport ya mokili ndenge ezokendele kozala diplômé eza lisusu na avantage na yo te pusa maele na yo ata mbongo ezali te okoki kozwa ata ba formation professionnelle pona kobakisa connaissance po lobi esunga yo Kinshasa eleki partout. Bakouple mingi basala mariage civil te kasi basala na bango communauté de bien bango moko c'est-à-dire basangisa ba bien na bango est-ce que ça avantagé toute population va réagir na reportage ya Miti Mafuta na Graciana Ndaka. Bakouple misusu komuna bango nanu kutu baleki na mariage civil te kasi bandimi na bango kosala communauté de bien toko sangisa ba bien na bango totunaki na population conséquence nini eyaka na ba couple oyo basala ka bongo mama ponda ngai na couple babalani nanu te basali nani te bakena l'état te eza malamu te basala nani ya communauté de bien pona ngai nazomona non eza libala moko l'état yebi yango te un jour bakoki kopotana oyo bendi na toi ba bendani ba ko bendana wana et comme na l'état koloba la yebi binote pour la ngala moni eza malamu te pona ngai na ko souhaiter soki ba couple bazo fanda na ndenge wana na ko senga bango ba passer na l'état pour l'état reconnaître bango aka ya koko soso ba potani un jour bali ba se séparer l'état ye moko ayebi nde ni bakotaki ye moko ko partager eza normalité pour le roi libala na l'état yebi yango te moyen esala na bongo pe zate libala l'état yebi nde ba ko sala mo le roi libala l'état yebi te moyen esala na ndenge wana ezate alobi ozala lere comme na tango ko ya biloko na ndako biloko babio basalaki e robota mo matata na ndako babilo na bango basombaka wana na ndako lobi robota matata na ndako pesa kitoko te en tout cas ba couple ba sala biloko ndenge wana fallait ba landa nanu makambo ndenge sengili kolanda bakomaka ti na leta yebaka basala bisala sala te kaka mpona esengo kaka ya kobala kaka mais balanda mpenza juste bakoma ti na leta mpo makambo ezala bien mpo soki ekomi ti na leta nzambe mpe ayebi deja makambo wana ekozala nde malamu mutu mutu fo aza na biloko ne mpo ye aza na bandeko ne ye mpo aza na bandeko ne to babalani mosusu bakosangisa me mosusu yo mobali okomi na lokwa mapango lupango okomi oyo ya mwasi na nga to oyo ya bana na nga oyo ya famille na nga oyo ya bandeko na nga ezalaka bongo tout d'abord eloko lobi eke ozala malamu me basi balingaka balekela mibali parce que mwasi akolinga soki azalaki na 1000 soki bokomi na 10 000 ya kolinga ezwa 8 000 akanisi yo moko oza wana oza mwasi conscience na bino yango wana donc communauté de bien il faut kaka mariage parce que le mariage oyo akobebisa akozwa avantage mais yaka tofanda avantage moko ekoki ozala yoki osala moke jamais ok maman parce que communauté de bien mwasi na mobali bokomi bomoko mais yaka tofanda nano bokomi bomoko te ye moko parce que tomolaka yango komona mwasi mosusu yaka tofanda jour alinga zonga na bashema na ye mosusu akomowela biloko ya ndako oyo ayebi mpasi na yango te et pourtant aucun que soki bosalaki mariage communauté de bien
ekopesa ope avantage oki okefunda mobali mpe bakaboli bino o lopango moko boteki moto azwi part na ye me na yaka tofanda owela nateka lopango na ngai na sens nini eza na sens moko te naza na conseil na oki opesa bango te parce que conjoncture ya mboka ndenge baomemela biso eza mpasi bajeune lelo basala bamariage parce que majorité ya bajeune presque sur 100% bajeune nyonso oyo baosala bamariage loba bakoti na banzela bakoti na banzela ya nzela mokuse mpo bazwa mbongo basinye baimpact azwi mbongo moko mbongo moko ya sale akosala n'importe quoi okiolinga parce que mbongo ezoya ezobotama kaka mais logiquement que jeune garçon lelo même balicencié baza na babasi na bandako basali bamariage te ya kaka tofanda parce que possibilité ya te gouvernement kangeli bango atieli bango barrière mpo bazwa misala mpo bazwa mbongo kosangisa biloko soki nanu bosali mariage civil te eza malamu te mpo soki lobi bose deside bokabwana eke moko na bino amemi biloko nyonso oza na place ya kofunda ye te mpo eloko ezogarantir sécurité na bino eza te mpo boleka na mariage civil te. Kinshasa eleki partout. Merci Nabino Bozalaki tellement ébélé pour la édition Mokula Leo Tokomi na Suka. Ce qui bosse pela qui n'a pas de ça. Merci l'équipe rédactionnelle Mobimba KNB. Hervé Zaka double pour moi Zaki si ma caméra Nathan c'est la réalisation. Fait la coordination à Jimmy Mukendi. Kasibobo Sanate. Pour s'abonner massivement à la chaîne YouTube Kinshasa Nabiso. Kinshasa yo et l'équipe partout. Magazine, Kinshasa na biso. Réalité ya banaki, réalité ya banaki, réalité ya banaki no.